oteki nzambe ya cause ya mboka parce que ye moko Moïse azondimela Moïse ye moko après ça va solola na Mike eloko ni Mike a promettre ye na benga Mike kala Mike ouais ayambi yo pe ayambi assumi Mike était moi je connais les messieurs na benga Mike selon yo ndenge pardon je connais les messieurs na lobby na yebi na ye ce que je te dis je les connais parce que ko baluka ya Mike wana est-ce que bato lokola bango bako tema libosa bato bateya bato Mike atika ko pata parce que danger zali et ngana ebiso le longo formé que moi sur na zimi ye nazo ebisa yo lelo moi non pas jusque là pas jusque mais nazo ebisa yo lelo na zemi na mobali parce que séparation anda voilà to yebi basengi divorce entre moi na mobali moi je te forme moi sola za na zemi je te forme aujourd'hui quoi tozali awa mama wana azali na zemi mais siko zemi wana ya nani zemi ya nani ya Mike ye fi wana siko ayo benga abi Mike et Mike faut qu'il y ait $30,000 dans la vidéo balobi ke ba obimisa biso vidéo ya ba porno wana tozela mobimba nango tozela na bamba bible otu na sala ndenge ni te ko bamba non bamba te ça peut être les gens monsieur bamba te s'il vous plaît s'il vous plaît tala nakobuka manete bino ndeko bénéficier comme la Yesu qui a bénéficié comme la Yesu nous souffrons avec la population na place na mawa bino ndeko bénéficier d'après version ya Mike na bakisité na longolité na lobi na ndenga tombokela inga beta bango okamba ya beta bango niveau te na niveau beta bango je le ressens ça na mona yo oh là là pas okene makala kayib singa ngamo kwa biba kiti tuti toilette ozo kota wana majabu oya ya Mike ya moko to ya Moïse oya Gombe on a Mike ndabisi ye abi pourquoi il est devenu ingrat on a reçu mine na libé na biso reçu mine na libé le local la toi biso vérité mbombe ka mosusu hein on sa plateau moko mosusu papa mosusu ba ko bon bank sanga siko na tiabino na prophète na Denis les awa ko beta mosusu na Yesu comment so mine na libele awa na reçu mine na libé mosusu na parce que toi c'est toi c'est quoi ça monsieur ça m'a ressemblé et bango baso dondwa makembese pepa makembese makikiste njobiste ekobiste en vaseline ba fabriquer son troisième savon hein bango ba dondwa biso zorani no kamba tala mosuto ko beta ba tala jour me ka na ligne comme na niveau on a et comment moi je défends le Jésus na compte ba pour la Yesu na kobima parce que trop c'est trop avant ya zawadi azana zemi ya Mike Kalambai selon yo na lobi selon Mike c'est la vérité zawadi azana Kinshasa voilà donc zawadi azana zemi lobi zawadi azana Kinshasa très bien moi je te dis maintenant comme ici au nom du Seigneur Jésus au tomboli bible donc comme il y a na boise bien mtazo na loboko ta memie na couple ma d'après ye abi Moïse ment mais la version to yebi ki Moïse mutu abanda relation kuna ke ye mutu recommandaki ya lobi jamais kala mingi te bokoyeba bango bavajeline na bango na makembe sa muke kobima ye yango to komite arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba Congolais
pe africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de Business Class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir à mes fidèles téléspectateurs, à mes fidèles internautes. Vous qui aimez cette émission, vous qui regardez souvent cette tranche d'animation, restez branchés, scotchés en même temps sur nos antennes parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission. Comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous, une émission qui vous ressemble, une émission qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité, surtout au Bino Bolingaka. Aujourd'hui, comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous allons faire appel encore à homme de Dieu, prophète Ngefa. Il a passage naé. Il a été toujours clair dans ba propos naé, dans ba émission ya salaka. Raison pour laquelle les lobos senga kinga na zongisa prophète Ngefa na plateau na biso ya Africa Elengi TV. Na bi ke bato boza vraiment ebele o bozotala émission en ce moment bato tu à Canada, bato tu à France, Hollande, Afrique du Sud kolobako tuté o bobenga nga vraiment pour nous recevoir la émission récente tout ça là qui n'a prophète Ngefa. Sans plus tarder, tout ça n'a déjà na plateau to resula lelo tout sauf rien. Et là on y nango lelo ezo le la toile to resula ba faire ya Mike to resula la déclaration prophétie ya pasteur prophète Denis de la nation oyo ameta qui peut ba vie naé par rapport ndenge makambo komi lelo. En tout cas, tout sauf rien. Sans plus tarder, nous sommes avec le prophète Ngefa. Bonsoir, prophète Ngefa. Bonsoir, ndeko journaliste Kolo Apambolayo. Oyezanda Konangai. Tango nyonso mai ninganaka. Il faut na yapona éclaircir ba peuple nzambe. Très bien. Et puis ba congolais. Ça dit quoi? Chaîne oyo zali ba parmi ba grande chaîne ya mboka oyo. Ngo toko banda kaka na prière pour tout passer nguma libumuna. Voilà. Moi je te promets, je vais dire la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Parce que moi je crains Dieu. Tombe Bible na kai na ko ba vérité et je ne crains personne. Prions le Seigneur. Très bien. Tata totiki émission na maboko na yo Mike Lokamba pesa sagesse science intelligence à tout na ote pa na yo parce que yo za ki lumière ténèbres koreni likola bana na Nzambe te yawe likambo bato balembi likambo ekomi ya basai na Nzambe na pelengendu vaseline yei soyi balongoli et etikali ba même chose na savon pona ko mbrouiller peuple ensemble yawe biso zana pona ko défendre eloko oyo na bosolo rien que bosolo to tiki Congo démocratique na maboko na yo to tiki ba politiciens sur maboko na yo to tiki pe mokonzi ya mboka ba diaspora nzambe batela bango sunga bango pango balesa biso bapambola biso basunga biso ata bazo sunga biso misusu te to yebite bana bato basunga bango oya kati ya mbeba mais moko azali
tata yo bandana biso poso que sana biso na komona tata pe na mwana na molemo santo amen. Voilà, amen. Merci pour prophète Ngefa. On a prière hein. Prière parce que Jérémie 33 verset 3. Ezoloba était évoqué moi. C'est quoi mais déjà pas Jérémie bimi, c'est que très va taper savon pour ba créateur la biloko na bazali. OK. Là notre biloko on a dit. OK. Merci beaucoup. Voilà. Bonne évolution Maté comment? Non, Maté je qui bien. Il est bien. Dimanche natia qui t'a vendu, qui t'a acheté, n'a vie à Joseph parce qu'il y a 4 monde bateau bako inayo ka bandeko nayo. Alors tous la prudent, le cola Matthieu 10 et bisi biso na 15 à 16, soyez prudents comme des serpents. Voilà, très bien. Je pense que peuple de Dieu, hein, corps de Christ Mobimba, bah zota la émission au ndenge batala qui en l'autre fois avec le prophète Ngefa. Tous on nous rapidement avant to ya na ma question mususu. Tout le monde va sortir médiatique nabino, tout le monde peut sortir médiatique et bato mususu. Koyoka prophète Ngefa, olobaki Mike Kalamba yaza mabe, olobaki Moïse Imbi yaza bato ba Pelengendu, olobaki banani baba Marcelo. Ce sont les oiseaux des mêmes plumages. Voilà, les oiseaux des mêmes plumages. Mais par contre, tolandi pe moko, il y a grand pasteur na kati mboka oyo na kombo ya pasteur Dalo. Oyo azo soutenir quand même Mike Kalamba ya azo soutenir ye alobi ke eza preuve o nzambe akutanisa na ye okoloba nini ninga eza mapasi ndeko Mike bino bokoyeba makambo yo te pe bozana kati na yango te ozomona ngai nazali prophète on a sali théologie et puis na silisi na eschatologie et puis spécialisation en anthropologie. Oui, biloko musu ba pasteur musu ba zoloba ndeko na ngai bozomi mabana nzambe wa. J'ai entendu un grand pasteur. Dayo. Mais Dayo yazo bosa na bana Mike mais deux pasteurs ba betanaki ba makembiste wapi na kati na fidélité. Est-ce que lui il a condamné ça? Il n'a pas condamné. Bon, mon yango na bilili, mi bale bazo beta na banjombi. OK, ba image mon nanano ezala ba ta fidélité. Bango wana et puis nayoki aucun pasteur. Les grands soi-disant les grands pasteurs ba condamné ba tel acte oyo Bible les Éphésiens Ephésiens 5 verset 11 personnes qui en parlent. Tolongoli wana Mike. To banga nzambe. Papa, ndenge tozanga na toko olala. Surtout la grâce à Nzambe. Mais moto battre la biso za Nzambe. Bati eloko na zoyi bisabango sincèrement la vérité. Nzambe abomi Moïse ako bikisa mutu te. Et aucun homme de Dieu, aucun pasteur qui parlait avec Dieu face à face. Nzambe azobo ya lelo. Esaïe 59 verset 1 à 2. C'est vos crimes. Ce que nous faisons maintenant, ce sont les crimes spirituels, monsieur. Ce sont les crimes. Parce que la Bible est déclarée, Romains 3:10, montant sans tout. Mais je sais à réparer avec Dieu, na comme na mbeba oyote. Pour na finir ça comme ya nzambe. Et comme on a lokoyo na plein prédication comme si on est lien à récupérer ma camonnion sur plutôt c'est on a 4 dans les saints hein or que David Daniel azobi sabiso na mokana na Matthieu 24:15 quand vous verrez l'abomination dont le prophète Daniel a parlé arriver dans les lieux très saints alors pas qu'il a lieu saint quand on parle de lieux saints est-ce que bato bavandaka alors pas qu'il n'a pas vite na lieu très saint et ça na kati et tumbelo il faut savoir que le danger est là mais l'église est dans le danger hein quand je vois le long passer dans le zoloba ezali pona bien ya Mike bien na ye pona élévation na ye oui mais quelle élévation mon Dieu a péché nzambe zo condamné ba péché papa quelle élévation hein nzambe zo ba Isaïe 30 verset 1 à 2 si les enfants rebelles pour commettre les péchés, si les péchés, ils sont condamnés. Et un pasteur qui dit que c'est pour... Ah, papa.
Banato on allait être lokamba. La salle d'émission pour défendre le christianisme partout peut-être dans combien de 19 ans. Dans le bas qui jamais au cause d'une grande chaîne, je vais passer pour n'abimisa bananzo balembate. C'est quoi la tuni d'alo? Makamo Mike Kalamba ya sali. Moi si ya batu impudicité, Galate 5:19 et lobby ango, tels qui commettent de telles choses n'iront point dans le ramasser. Même mes bazar, moi c'est mon balité, avant d'agresika moko, l'ingaba nezali, mais bazali ensemble. C'est condamné par la loi. Pasteur Dalo. Et tu dis que c'est l'élévation de Mike. Après cela, c'est l'élévation. Tu ne condamnes pas les péchés. Tu ne le condamnes pas. Hein? Nayoki, parce que na Congo, tu as un pasteur solo. Est-ce que tu as un homme de Dieu? Est-ce que tu as l'icône? Bazate. L'icône est quand même fa. On défend le christianisme en vérité. Ah bon? Hein? Et Mike Token, Jesus Nango, Atali Yango a condamné un autre. Et il a fallu pasteur Dalo à condamner. Non, il faut condamner. Okay. Sauf qu'il y a homme de Dieu, solo, loin de l'internet. Ephésiens 5, verset 11, condamner les œuvres intérieures du diable. Peuple Gokita. Yo lo bénédiction, nini wana. Azomona Mike Kalamba un nouveau départ. Azali un nouveau départ, c'est la destruction de Mike Kalamba. C'est fini pour lui. Papa Ecclésias nazo sayo ngai nazali même Bible yango mezolo bakeno akweka 7 fois wana nzamba kotombola yo mais 7 fois nzambe akotombola yo pona wena ye mais nzambe a bito condamné ba effet na bango na na 4 Ephésiens 5 verset 11 7 fois ko ya kotombola yo mais dans l'habitude la grâce est trompette koko yango ndenge wana koko ya Mike Kalamba atiki grand fumangani azongi na fumangani ya muke pona panza yango. Et puis du sang et na maman wana et Nzambe a boyi ba telle pratique papa. Na on pèse exemple. C'est lui oyo azo sala et loko ba bengi masturbation mobali. Na mwasi oyo ake alongoli zemba bomi moto. Ndenge moko. Ndenge basi ba sala bazui ba plastique na ba biloko na bango na ba mikotia bango paka yango bazo ba cancer de trus ba ko kufa parce que Romains 6 verset 23 les saints disciples la mort. C'est la mort contre nature. Contre nature. En Romains chapitre 1, 28 verset 1 jusqu'à 31, contre nature. Mais là, tu ne condamnes pas. Hein? Je te dis, Ezali fait, il y a Mike. Fait, il y a Moïse Mbi. Fait, il y a 4 Marcelo. Parce que il y a Kosin Zambeto. Koyo Kelo Kouana. Et là, fait un mot, yom to tient un quand même. Fait un mot. Aux yeux pour ça, on t'a moqué. Parce que. Voilà, ne jugez point même Bible sur le bas. Non, ne jugez point. Maintenant, condamné par acte. Hein? Au commentaire Romains 4, 14 verset 4, ne jugez point. Mais on doit condamner les actes des hommes de Dieu. Au bas de ça, c'est la destruction. Hein? Les loyaux, Mike a quoi in Sodomie. Nous ne refusons pas. Maintenant, on a accès truc à Sodomie. Hein? Hébreux 11, verset 1 à 4, la foi vient ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si comme Mike a kamatini la foi, Marcelo a teke, Marcelo motomabe, Marcelo motomabe makati, mais Sodomie motate qui Sodomie. Même ta femme à la maison, tu peux le faire à Sodomie. Sodomie la kisinine, ezali makembe se amuke. Makembe Samuke. Yamukeko. Oto bengi yango Nice. Ah, okay, et on peut la Nice français na lingala bengo Mosomba. Na lingala ba be hémorroïde de la différence est hémorroïde na Mosomba. Na Mosomba donc voilà. Kotia na Mosomba nenge basi ba ça. Ezali déjà l'abomination. C'est comme hier papa azali pour yango mais ce sont les fils du diable. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Moi j'ai écrit que Dalo a Kolobaboy pour sauver l'église. Qu'on sauve âme en Zambie, qu'on paie sa paix. Parce que Hébreu 12-14 on va chercher la paix avec tous. À Golbama qui t'a péché. Moi, en tant que l'ancien, désormais, tu n'es pas crédible aux Alanakata sacerdoce même Koyemba. Il faut un maximum 3 ans de repos. Sans Koyemba, sans Kobimisa album, parce que quand on a Zambie, sans même côté la Batomabo. Kamata pasteur assistant à Yotia Yewan. Yami Balé, moi j'écris qu'un grand pasteur peut dire cela. Alors, bon, à part Yango, mais osons dans Joël, chapitre 2, verset 12, la répétance sincère.
extrêmement nakasi senga pardon na bato nyonso na mwana mwasi wana obali na même okende ba justice kambote mais olungwa likambo na Nzambe parce que Jean 20 lobi auto kangi na se e kangami auto fungwa na se sini e fungwami siko bato ba fungwa motema ba yokelo ma mais kolobate je vois que c'est nouveau départ hein oyebi intelligence wana monsieur Mike Lokamba Jacques chapitre 3 verset 15 à 16 à lobby cette intelligence oya lobby ça ne vient pas très haut et pas Yanzan, c'est charnel, physique et diabolique. Ah bon? Alors, tant que Mike a un nouveau départ, à Kopanza, Penda et Belé, Bavageline, à pratiquer savon, parce que c'est le créateur du savon. Ah, mais je te dis la vérité, mais parce que jusqu'à présent, on peut tous en avoir prévité que Mike a salé les vaseline. Tu vois qu'il version il y a moi si, mais version non, il y a Mike Kalamba jusqu'à présent, tu sais quelque chose en version T, hein. Mais ndeko nakoyebisa yo nakoyebisa yo vérité nakobanga Nzambe nasali ba constant natali ba video ndenge nyonso nayoki ngai moko mwasi wana koloba ntango mwasi azwi soni te mama ya bana 4 elle est mariée devant bateau devant Nzambe devant des anges koloba ete nakwesama na ekobo 3 fois oya suka vaseline na justice alors ba suka vaseline vaseline ndoko apanzaki ye pona vaseline alors ba Mike wana ba melaka mondongo biolongo na zo biso la vérité ba spécialiste na mindongo biolongo ba makasi wana comme somme apanzi parce que ce n'est pas moi qui a dit ça c'est la femme et puis les épreuves sont là. D'abord la président yaki na sengaki soki na audience okutana président ko sala nini to benga docteur Mukwenge akangata de soi maman wana na fumangani parce que belé pasuki ola poto bo mamboka il y a zali garant de la nation donc besoin pour ça docteur Mukwenge il faut Mukwenge réparer siko to ça non réparer ba fumangani amikana minene ezara Mukwenge surtout comme Mukwenge na mboka siko lingini moi je te dis aujourd'hui mais ce problème yo ba ivoirien ba congolais à Brazzaville ba Ghanéen tous les pays africains. Est-ce que au Congo il y a des leçons de Dieu? Est-ce que au Congo parce que pas de Mike wana bambi basango mingi dibanda bayebandi dibanda c'est comme il y a comment fixer et so quoi la biso musoso ça dit très propre kotambola ça dit quoi ce que est na tribunal ce qui moi si ana zemi botangi ba les 10 ce que la bikaka Lokamba c'est fini c'est toi parce que ça la qui Mike a dit ko pata parce que danger zali et ngana ebiso le longo formé que moi sur na zemi yemo nazo ebisayo lelo moi non pas jusque là pas jusque mais nazo ebisayo lelo na zemi yana mobali parce que séparation ndako voilà to yebi basengi divorce entre moi na mobali moi je t'informe moi sur la zana zemi je t'informe aujourd'hui quoi tozali awa mama wana azali na zemi mais siko zemi wana ya nani zemi ya nani ya Mike. Oh non, pas. Mais moi je te dis la vérité. Avant la donc Zawadi azana zemi ya Mike Kalambai. Selon yo. Nalobi selon Mike c'est la vérité. Zawadi azo ya Kinshasa. Voilà. Donc Zawadi azana zemi. Nalobi Zawadi azo ya Kinshasa. Très bien. Moi je te dis maintenant comme ici. Au nom du Seigneur Jésus. Au tombeau de Bible. Au moni. OK. Balobi Jésus a la vérité. Jean 14 verset 6. Ndenge nazo ibisa Zawadi azana zemi. Zemi ya nani? Mais mon toit a violé Mike. Hein? C'est Mike. Et puis, et pourtant, il faut mon couple satanique. Hein? Comment moi, si mon bali vous séparer? Séparation du lit. Pour tout chacun était. Si quand il y a un zoazé, mais on a nani. Attends, comme Mike. Est-ce qu'il y a un dalon à tout nier? Oh, c'est nouveau départ. Mais si quand on dit qu'il y a un kobo sabat, oh, il y a zemi, c'est plus grave encore. Aux autres, on a des jours, les obima. Ça dit quoi? La propagande donc quand on va faire à Zemi Toyo quand on calamité donc yo information déjà dans une seule leur Zawadi mais comme on bangi ça le rozolo babi comme on bangi ça mais Zawadi dans la Zemi Zawadi ça na Congo combien de jours combien de mois plus de 3 mois hein atiki mobali na yebola papa sangamba na ite siko moi ça kei mobali atala biloko ne pasuki alobi siko za Zemi ya Mike za Zemi ya Mike na motazu di babena Mike ya cause ne kobo na ba alors biloko ndengo na dalo akoko lo bango tiba siko ya lobi c'est nouveau départ oui c'est après ça c'est l'élévation oui mais mon souko ezo ya munene dalo ko basoni papa botiko sakana na Nzambe botiko sakana na Nzambe donc ça contre pasteur Dalo da contre bango botiko sakana na Nzambe parce que tant na yoki na zolela na mi Dalo suka na côté ya prophète était
hein na 5 ministères na oza pasteur mais oza visionnaire ya fait une vie suka wana pour ma bé ezokote pa na ndako na yo ozolobela ngote ozopesa Mike mutu makati est-ce que ba jeune serviteur batikali ba okende ndengeni to wana yoma ya Zemi ya Zawadi na avancé yango liboso ko leka 3-4 jours te boko yoka yango c'est pour cela que Denis Lesse oui toi na Denis Lesse na tangli version na ye Denis Lesse alobi makambu tu oyo Maman Zawadi alobaki na télévision pour na Mike pardon pour na Mike Kalambai eza lokuta bakoseli makambu ki montage. Maman Zawadi a quand même mélancé maison organisation Majabu ba pesa iso pe mbongo monter à $20 pour que alongola pardon azambongo wana il s'est fait que ba pesa mbongo wana te alobi ki bonga na zaki na ba vidéo là tozalaki na Mike c'est là première vidéo et bimaki oyo Mike Kalambai alalisaki na ndaku c'est juste alalisaki na ndaku. C'était un bon jour. Mais ils allaient qui bauti studio Kolemba, Mike ake na chambre, Zawadi a fongoli porte à côté. Ake ko kuta Mike Kalambai fatigué azaya kolala. Ndé à cette occasion a profité à jouer téléphone à se filmer avec Mike Kalambai. Voilà na la nyongo pa ya Denis Lesse lobi bongo. Moi je te dis ceci. Oui. Oza contre maman Denis Lesse comment? Il n'est pas modèle monsieur. Qui? C'est Denis Lesse sont les oiseaux de même plumage. Mais là, ça il manque, il y a personne qui est. Le Lobengi Denis Lesse ça. Mais moi je te dis la vérité parce que Ngane to comme si quoi le col à Poutine na Ukraine et puis na OTAN. Mais c'est vrai OTAN. Donc on a pas de défensif. Hein? À quel moment beaucoup Poutine na? Si Kapenda to bani déjà guerre, to funa ngo depuis lobby. Pour pas propos na bango. Bozo kanate na ba. Non pas propos na bango zo kanate. Mais c'est nous quand batika na loba. Vas-y. Bakoseli manke makambo tout siko makambo liane ka bakosaki bakoseli liane tout cela tout botika kombrouiller bato bakosaki yango église de Queen Nation Denis Lesse to sai na ye tozaki plateau moko na télévision moko songolo to kotanga te Denis Sazoloba Mike obenga kandi magaten orgueilleux tout cela ngape na beti Mike na beti pe nani Moïse Mbi bande ko ngai. La Bible nous dit, Malachie chapitre 3, verset 10, vous verrez la différence. Ceux qui servent Dieu dans la sincérité et ceux qui ne le servent pas. Les gens disent, c'est ça qu'on dit, mais la bateau, il y a des cobistes, banjobistes, makikistes. Azon dit, mais la bango. Mais, Denis Lesse dit, mais que oui, à Bossani Makambo, il y a ça là qui, na moi si, il y a Mike ancien, moi si, na yé, oyo peigné. Est-ce que vous avez un motem? Par rapport à ce que vous avez papa motem mon moto est torturé. C'est Dieu qui dit. Et puis, à la télévision, j'ai causé avec Mike 4 heures de temps. Si vous soyez dans Mike, vous savez que vous avez peigné, vous savez que vous avez njobi ya moninga. Côté kaka yango ti jackpot ya uti Afrique du Sud. Bayaki na oyo pendant makamba. Ya bosani yango tata 1 Timothée 6 verset 10. Mbongo eloko mabe. Oteki nzambe ya cause ya mbongo. Parce que ye moko Moïse, avant de dire Moïse, ye moko après ça va sur Mike, eloko ni Mike a promettre ye. Est-ce que ozoko biki sa ko sunga bana na nzambe ou bien ozai ko détruire yango na Jean 10 verset 10. Papa ça n'est pas ça. Je connais les types. Nazaki ne plateau moko. Mais vous avez la vérité au thé. Hein? Oui, oui. Mais journaliste a posé sur la Bible quand on était papa. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais prophète Ngefa, naïbité. L'itoi, ils allaient répondre à Royoka na A, Royoka P na B. C'est vrai, Zawadi alobaki autour de Koloba. Comment il y a 100% aux zones d'Imelaka Zawadi? Parce que Denis Lesse a occupé ma version et Mike Kalambai. Ndé alinga ça là, moi, à part des choses. Oyebi, toute vérité n'est pas bonne à dire, toute vérité est bonne à dire. Tango Peniel, alobaki azobe tanga bondimanga Peniel. Hein? Tala, monsieur. Oyebi Hébreu 4:3, toza nuit, Lukamba. Yo vandi no mona motema na hote. Au vent de mon ami sopo na hote, mais Dieu voit. Proverbe 15 verset 3. Ce sont les mêmes messages. Oui,
Mais moi, je suis 85% à Péniel. Denis, ça dit Péniel. Hein? À tel mec, papa Mbongo, botika osaka na Mbongo. Hein? Tokufaka totika na Mbongo. Moto ateka ki Yesu. Ndeko na ye Judas Iscariote, aliaki Mbongo wana te. Oyebela ko Judas Iscariote ateka Yesu. Il savait, même dans une Mbongo, bakangi Yesu. Yesu était miraculé, l'homme puissant, à Kolimwa, à récupérer Mbongo. Au contraire, c'était la volonté de Dieu. C'était le contraire. Tant que moi, je suis venu au Benda Bilema, au Benda Yé, à supporter qui est en côté. Ndeko nanga ndeko pasteur. Tika biloko wana. Denle sa mutala yo. Tika biloko wana. Tika biloko wana. Moni ngangefa. Tant que buni na musulman wana, moni pasteur mon côté. Hein? Pour le combat christianisme. Naza guerrier. Alors non, na lobi lukamba naza sainté. Hein? Na go sala na be meloko liboso na senga pardon bang. Olimbisanga. Pourquoi pas au bois senga? Non. Alors deux. Abosana moyonso. Tokei na Péniel, tokei na Zawadi. Zawadi. Na biloko tu salemaki no azoloba. Mike alobi na Denis c'est pour assurer ba contrat na bango. Est-ce que alobi ngo défend la population tout bayoki? Toyeba mabena malam. Hein? Et puis na information goyo asengaki pardon. Na asengi pardon Mike. Mike asengaki pardon. Parce que pardon asengi nini eloko yo yebite. Pardon osenga nini eloko yo yebite. Anga koma na page na ye. Na lobi na page na ye asengaki pardon. Parce que osenga pardon ndenge nini eloko nga na yebite. Yo kana biso eloko. Mais pardon on a que non rapide. Na pardon ezaki bato batuti samaki. Na bato batuti samaki. Mais bato oui. Bato bazo église esouté. Nzambe tombuki. Et baby, le professeur Lokuta, na bateau, ils ont détruit l'église dans Zambé, na quoi ils sont là comme tant au dernier ça qui na prison à Ndolo, ils ont qu'une par semaine 3 fois. On s'est même la conférence de presse, même na 4 il y a tribunal. Tant au Kabila libéré, je sais l'histoire. Na qui a terre makamboa. Na wangani était, hein? Mais tant la zone na benga yi président. Et l'oko liboso so na porte à Ndolo. 5 président de la République, pardon. Maman Olivier, pardon. 5 églises, pardon. 5 population, pardon. À Salakiam. Tant que Saliango, bateau sur Balimbi Saki. À Songa qui n'est pas au Songa. Si Marango, à Zonga n'a pas pétage. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Assumi Mike, moi je connais les messieurs. Awele Limbongo. Olé pas Moïse. Olé pas Mbi. Position on dit Mbi. Parce qu'il y a beaucoup de Mbi et là donc c'est là Mike Kalamba ya Zumbongo. C'est là yo ndengolo. Pardon, je connais les messieurs. Na lobi na yebi. Ce que je te dis, je les connais. Parce que ko baluka ya marque wana, est-ce que bato lokola bango bango tema libosa bato bateya bato. C'est pour accumuler les péchés sur péchés. C'est Ésaïe 30 verset 1 à 4. Hein? Mais effectivement, il y a un médicament à Mike. Assumé Mike, il a fait des versions à Mike. À côté de Mike, il a fait des versions. Il a juste relaté au Basolo de Mike Kalambay. Il y a Basolo de Mike Kalambay 4 heures de temps. Là, on est Basolo là. Vous touchez Mazaba à Batote. Mazaba est innocent. Mazaba a quoi il y a Bato ya Pulumbe. A quoi il y a Bato ya Ngotobobo. A quoi il y a Antichrist. Mazaba a Nzambete. Ayeba quitté. Mazaba est surtout moi sunga bana na Nzambe pour être bactère politique religieux pe ba vrai chantre ba bima wana mabe majabu zawa hein mais les lois Mike alongo na majabu il va attaquer majabu akolanda ka version ya Mbi et Mike Rambi bana conflit siko eloko ni to porter ban na Nzambe papa on donne ce qu'on a to porter ban na Nzambe ni toujours imiter nani Satan ou diable. Deux messieurs. Moto na Nzambe lokola nga. Soko pesa quand même millions. Tout ça likambo songo lokola likambo film. Na ko dans rôle à Satan. Na ko ça rôle à Satan. Pourquoi? Donc nazo pesa et nazo ça l'évangélisation il y a diable. Mais moi un homme de Dieu, tout ça na pasteur chrétien. Il n'est pas pasteur, c'est un frère. Mais le bien pasteur chrétien pour nini? Asalaki eloko ekokumisa nani Nzambe pas mon homme de gauche. Olongolo banini par là. Hein? Comment un homme de Dieu a commenté un film pour ma somme bien en bon. Osala nini ya Satan, ça dit quoi? Papa Bazai modèle était Nzambe. Mais d'abord définition artiste, c'est artiste na comédie ou bien comédien.
Azan a tendance surtout, hein. Donc, la minute Souana, il n'est pas homme de Dieu, mais plutôt à Denis Azali artiste était. C'est un pasteur, c'est un prophète. On a ça confusion, ma campagne. On a ça confusion. Mais là, on a déjà confusion. Il n'est pas acteur. Mon toko là, on ça parce qu'on a des stars, on a les acteurs. On a les journalistes. Il y a des acteurs. Comment nous appuyer un pasteur au ça cinéma? À quoi que ça la cinéma, il y a sur ça cinéma. C'est ça. Il y en a tourné. Mais ça la cinéma est diable était dans ma série. Sauf que tu as imité Jésus. Monsieur, tu as imité Jésus dans Ephésiens 2, verset 17 à 19. Mais tout ça la bilo qu'on a fait. Tala mabe et commis malamu et commis mabe. Ozo soutenir un diable boyé. Si que église ekoloba nini pendant les gens sont Mike église ezoki. Église ezoki. Maman m'a benga na poto hein. États-Unis. Papa ngebo bobanga rolela. Tala bobanga nga pekisi nga na église na oui, mobile na pekisi na église pour nini kuna nini ezali. Hein comme na ngoni noyo. Vaseline ezali vaseline ezakuna. Boya ngai mama ko malibana na hotel. Donc mikolo ko mika vaseline ezali. Vaseline mais déjà type wana zo fabriquer savon. Non. Non, Mike était un fabricateur. Alors fabriquer savon déjà. Non, Moïse parce que jusqu'à la vérité. Moïse c'est quand vendre kimia. Ça veut quoi? Bolembo et côté une église. Pour le moment, on doit faire tout pour sauver le corps de Christ et l'église de Dieu. Mais le fanatisme était au Jacques 2, verset 9. On a Nzambe à voilà, c'est prophète Ngefa qui parle. Prophète, on appelle ça dans Yannick qui est à Moté, place au Talabiso. Et sans oublier, na Canada, on a appelé l'impératrice Fifi Mbese. Na Kassia Canada, Fifi Mbese Bambote. Aujourd'hui, on a dit que les Londonais, Niati, Batouan, Moni Peno Niati, Denis Lessé. On a dit que la guerre, il y a Poutine, Ukraine. Hein, papa? Parce que là, il y a le lobby boye, il y a Peroya sous sa lobby boye. Il y a un abisayo. Vous avez un abisayo. Oui. Au Moninga? Oui. Par jour, nous avons 10 à 20 chaînes, à 30 chaînes à télévision. Dans YouTube. Vous voyez, ils ont pour défendre Jésus. Ils ont défendre mon côté. Tant que nous défendre, il y a sa propagande, il y a des démons. Il y a qui critiquent comme l'église. Papa n'a pas tel ménage. Mais il y a des gens. A dire que tout il y a Poutine. Il y a Poutine. Poutine parce qu'il y a Zalina, Babenga Rango, Poutine. C'est là qu'on s'attend. Il est fort tout le monde. Mais avant son résistance, c'est Autolobie en Ukraine. Hein? On a Ukraine. Mais on a autant. Si on allié dans les États-Unis, les premières puissances du monde. Mais jusqu'à présent. Non. États-Unis a continué le coup de mais ils ont bangaté. Mais celui Poutine a dit ma carte, il a botté le kef. Jusqu'à là, dans ta kef, kef bandi papa. Et puis, nous avons une guerre médiatique. Les Ukrainiens, ils ont repoussé la Russie, Makassi. Et puis, ils ont dit qu'ils ont armes, ils ont détruit. Ils ont avion de guerre pour passer dans Poutine. Mais nous avons dit qu'elle fait beaucoup, parce qu'elle défensive est grave. Ça dit quoi? Ils ont défendre le corps de Christ. Tous ces acteurs, ils ont défendre le corps de Christ. On dit que le corps de Christ est échauffé et débatté. Na bato oyo mwanza mbabino wat kala mingite c'est la prophétie non kala mingite bokoye babango na misala na bango ekobima polele mwanza mbabine kala mingite bokoye babango ba vageline na bango na makembe samuke ekobima yango to komite to komite lo wapi est-ce que to komi wapi entre bango na mwanza qui est le meilleur? Très bien. Mais au sein de ma révélation, pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs chantent et kobo pour la banque comme Eleng? Bon, Ezali. C'est dit à quoi aujourd'hui? Bon, je n'ai pas de réponse facile. Bazali na puberté à Mikolo. Mingi basala vite. Ok. Vous comprenez? Tala moi ça a 12 ans, 13 ans, sur la bande bal. Puberté côté mutu na yo aussi mate. Ce sont des puberté à Mikolo. Yami balé pendant que bisayo monsieur le journaliste Ezali était biloko bazouaka ba impact bazouaka diabolique ba corps ba signaka pour ba succès ba tondi sabato ba to balanda bango ba mingongo wana conséquence yango Nzambe abimisi bango pour la Luc 12 verset 3 soki Kofi Olomide
nga tellement ko foli ni makasi alors basoki Moïse Kalambai Moïse Mbi nani Kalambai bakoti bo continent na Nzambe na paradis na maselo nga na kokota na Kofi mutu zo sala tête ndengeni mais Kofi disait la vérité le Lopesi a raison na pesi raison disait la vérité Kofi alobaki na mosunité papa bakutana kana ba loge Kofi azwi biloko na ye pona nini ayemba bato balanda ye bango pe bazwi biloko wana pona nini bato bato na l'église ata ba osama ka monyamu nyamu le bo pesi Kofi raison bo pesi Eliane était nani moi ça Kalambai raison bo pesi Kofi raison papa oyebi eloko nyonso Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4 eza na suka nango omani kana nanga na dalo eloko yebisa Mike conséquence ya péché ya sozo sala pour asali ka sala ka belé na ba Moïse Mbe ta la conséquence nango Romains 6:23 le sali péché c'est la mort non lui n'a pas dit ça il y a comme qu'on fortifier et c'est le nouveau départ quel nouveau départ monsieur toi la Bible mon corps hein Ésaïe 59 monsieur Ezo bisabiso matoi nanga za mokusi te pona koyoka miso nanga za mokusi te pona kotala ce sont vos crimes qui mettent la séparation de moi et Dieu na bamba Bible autre na sala ndengeni non bamba te ça peut être les gens monsieur bamba te s'il vous plaît je sens que vraiment nous souffrons avec la population n'a pas si n'a pas bénéficier nous faisons ça lycée papa so que tu dis ça bon so beta bango o kamba ko beta bango ya ko tabi ko beta bango je ko ça na mo yo oh là là pas on connaît makala presque zo ndanga mais comment expliquer yesu apesi biso pema yesu azali consolateur na biso yesu akufila na biso mikolo tu bango azosamba kosambwa e bango bazo dondwa makembese pepa makembese makikiste njobiste ekobiste en vaseline on va zéler la fabrication 3 ans savon hein bango ba dondo biso zorani no kamba tala mosu ko beta ba tala jour meka na ligne comme na niveau on a et comme moi je défends le Jésus na ko ta ba pour la Yesu na ko bima parce que trop c'est trop na ba ko ba ça comme Yesu so bi Matthieu 24 4 lobi plus de 29 c'est mon nom et donc Marc alors bien on a 13 15 qui sont les bénéficiaires hein alors on est au tellement tout le côté sur la banane ensemble tout le monde se glisse ensemble parce que la biloko papa ma on se reçoit mine na libelle na biso on se reçoit mine na libelle le local la toi nous sommes vérité bon mais comme sous hein on se plateau mon comme sous papa on se là ba bon banque ça ce qu'on a tiabino na prophète na Denis les awa ko beta mo sous para Yesu comment so mine na libelle a na ko so mine na libelle so là parce que toi c'est toi c'est quoi ça monsieur non qui sont les bénéficiaires hein nous comme on facile à tina nazo comprendre Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayunda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur de Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant
évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chef du salon d'honneur en voie d'être rénové totalement à l'aéroport international d'Ondjili. Tous, de rire non effarcés. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte 6 fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises des GDA de la province de Okatanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Ok, on t'a tenu $100, $150 no kabana ba indimi. Na zokambo facilité. Na tomo la motu kama na mute. Ça non a kami akala. Bozo tombe la komo na Yesu. Et bien bozo tumba Yesu wana. Bozo teke musakala, mutakala. Ngai na kokufa na Jésus et je ne changerai pas. Toi c'est tout, telemi bango. Très bien. Voilà, vous allez comprendre à tel point prophète Ingefa est fâché catégoriquement na ba pasteur au bazo tambola bienté na kati ya mboka na biso, donc bato bazo profiter na marambo yo eza ba pasteur oya. Mais c'est ça. Biso zoganini. Tozoganini to benefit ganini. Et bien ce genre de pasteur oyo bazo pesa ba bandako, bazo mela bandako ba mituka bamba bato na bango wana. Bazo pesa mo pena makembe c'est grave, Jobi c'est grave, Bekobi c'est grave, Makiki c'est grave. Mais biso zoganini. Na bi bazalo di bato na ngala bango. Nana bogaro kola. Quand tokamati Moïse, tokamati Marcelo, tokamati Imbi, nana bogaro kola. Ce sont les bénéficiaires. Mais toi nous avons besoin de bénéficier na bino, toi ibo ba to Satan. Mais boto sape nzambe yangote. Hein? Hein? O Bible bina Matthieu 10, verset 40-41. O ya pesi bina ta maya pam. Mais na kombo ya nzambe ba faux pasteur. Et ce bazo ça tona na kati ya na Marc 13 verset 6. Des besoins bénéficiaires. Très bien. Pourquoi vous protéger mon toit? Hein? Papa, Pilate est gouverneur d'Israël. Mais Azaraki romain. Caïphe Azaraki sacrificateur et chalandré. Bah solo là comme côté. Et comme il a dit ouais Yesu bah solo là. Hein papa? Pour un truc te Yesu. Na biso boyi, na ben dividende ngwana. Papa, pourquoi ça? Voilà. Très bien, nous allons avancer. Tous on a un témoignage et prophétie, hein, n'est-ce pas? Oh, il y a des moko, au tala qui a monté les gars dans les réseaux sociaux. Tout le monde qui Francis, Joël Francis Tatou. Oh, yo, à ça là qui miracle, c'est noyé. Et pas il y a garçon moko. On dit qu'un miracle. On dit qu'un poche à moto 15 000 à vite. Bakati ndika quoi, tout le monde a mis sa bilo quoi. Par après tout le monde les garçons hein, Eva là, c'est Eva là, fin en ayolo. C'était prévu que toi yambaye na émission. À lobby qui ezala ki loko esenga ki tele kana télévision ba pesa ki mbongo po basala azupe mbongo yango te voilà ba mele pe 15 000 francs ça fait 6 euros hein botala ba ezala na beta bango mais Madame Francis Joël Osala Mikolo prophète ozomona mais na ko sala ndenge ni papa ça bon chemin ou bien chemin te makiona o le kakala makiona ezalaka kisi ou bien za ezala kisi bazwaka te papa ezala kisi akobi soli berodo akolo beloko bo akela sikoyo raison ni ezali na ndika na nzota mwana wana e ba parana bango bongo yaka sala lekana ba internet ide or que le kiazo sutuka azo sanga na bokugo na bino le koso ya mbongo omonde yo sambo kwa mbongo akala hein regarde batoko ba Francis Ézéchiel 13 verset 6 hein Bible zolo mais na kolingana tanga tangela biso pena tangela biso asepela na pe parce que tokende penda bato ba yoka na bato fani kama muke obetelinga de 160 koleka papa totanga ngo na kati na Bible na kati na Bible Ézéchiel toyoka yango tanto tanga na pesa mbote na David Lutete na pesa bambote. Et pourquoi pas na Boston Gama Motomoko bien Ale Django le roi de Chicago na kati à Switzerland. Merci pour la première dame de Lausanne, la maman de Ritz Anzi Lowawa. Yoka réponse à Tata Lumbumba
pasteur sur la tchèba singalumbu na motu, faut faire beaucoup d'attention et ce qu'on bino bozo kota. Bino ba ta sentiment, qui tient un sentiment. Ézéchiel 13 verset 6 c'est le Bible. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel au prophète insensé qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. 6. Les visions sont vaines et les oracles montèrent batteur le kuta. Ils disent l'Éternel a dit, il est point envoyé. Il faut espérer que les paroles s'accomplissent. Espérer que les paroles s'accomplissent. Les visions que vous avez sont vaines. Les oracles montèrent. Vous dites l'Éternel a dit, je n'ai point envoyé et je n'ai point parlé. Ça c'est la parole de Dieu. Alors il a dit bangote. Vigie le kuta, maloba le kuta, peine yebi bangote, ba Joël tanto. Ouais, le prophète Gandika. À mon avis, que moi te perdis na de bonhomme. Mais il y a un prophète. Le cas prophétique il a fallu prévenir. Il fallait prévenir que na moni za bazo la dans quelques jours. Avant d'arriver président, moi tout le monde appelle kuna à mon avis yangote. Yeka bandika. Papa na bato ba hôtel. Merci beaucoup tato. Ya mon avis que président ba conseiller makambo a kende opération. Ya cœur ouvert était. Ça, le prophète, le prophète, le président Koufi le 16. Non, c'est dit l'Éternel, le président Koufi. Dans cette émission, on a dit président vivant. J'ai fait l'émission avec vous. Dans le président Azar vivant, et l'on commence à la montée. C'est que Tata Mona qui a moté. Yé Tatou. À Mona qui teke. Nakati ya Mboko Matadi Kibala. Quoi ça battre aussi haute tension oui. Haute tension il y a tata mwana qui était dans zelo ya nini na mai kuna camion mbesi nini na bato bakufi oya yeka bandika siko bandika yango ekosala nini tokende lisusu na Jérémie 14 verset 13 à 14 tozwa Jérémie tozwa yango boyo ka batatuana fini leur histoire il faut que décourager ba pelengendu ya ba isolo. Il y a un prophète qui a pamba. Et ce qu'on a dit Jérémie, il y a une conséquence, il y a pendant 14. Malheur aux prophètes qui détruisent mes troupeaux. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel. Si les bergers et les prophètes qui pèsent mon nom, vous avez dispersé mes troupeaux et mes brebis, vous ne l'avez pas chassé et ne pas avoir soin d'eux, moi Dieu, je vous châtirai à cause de vos actions méchanceté. Est-ce que va jouer le Bible dans la Bible? Va jouer le Bible dans la Bible. Jérémie 23 ans, on a bango, on a la Bible pendant les bottes en Angaï. Na ba Moïse Mbi, na ba Mike Kalamba, ba berger, na ba pasteur, na ba prophète. L'on a besoin de penser bango, ça va qui m'y Ngai. Bino à cause de vos méchancetés. Ce sont les méchants qui sont entrés dans l'église de Dieu. Et ceux qui savent dans l'émission, ils ont la parole. Donc, on peut se révéler mon côté biblique. Parce que c'est un côté. Donc, il y a Jérémie 14, verset 13 à 14. On a 200 vexés. Tous à Jérémie. 200 vexés déjà. Et Jérémie 14, verset 14. L'Éternel dit, c'est les mensonges qui prophétisent à mon nom. C'est le prophète insensé. Je n'ai point envoyé. Je n'ai point donné l'ordre. Je n'ai point parlé. Ce sont les visions mensongères et les vaines prédications de la tromperie de leur cœur qui prophétisent. Jérémie 14, verset 14 jusqu'à 17. Ce sont les visions mensongères, les vaines prédictions. La tromperie de leur cœur qui prophétise. L'okuta maki on a Bible lobi a. Et sauf que dans Matthieu 24 verset 5 la Bible, il se donne même les élus de Dieu. Il faut faire beaucoup d'attention. Ça dit quoi? Joël, Jean et Satan. Na Sonia, ce qu'on a TikTok, n'est pas au finga. N'est pas au finga. Est-ce que Joël va à TikTok?
est-ce que Joël on a sévéré bandimi na bango parce que parce que bakanga bango na monde des esprits sont des esclaves spirituels donc quand tu dossier na comme sous bakanga bango na o ba kosa bango makambo ba kosa bango makambo mais témoignage ya bato ba ça des livrés. OK. Attends ozomona bandimi bimaka te donc bandimi bazali na esclavage spirituel bakanga bango epa satan bakobima te motema ka duku siko to bosuka wapi tango Yesu akoya. Nani bakobika. Voilà. Merci. Tokomina Souka, il y a émission, Tokomina Souka, il y a entretien, Nabiso avec le prophète Ngefa. Je pense qu'aujourd'hui, Azala qui est très rigoureux dans le message naé, Boyambi en très bien. Prophète Ngefa Tokomina Souka, qu'est-ce qu'on peut retenir dans le passage nayo et surtout il y a Mike Kalambay, na Zawadi. Ozomone nango ekosukela na niveau nini na ndenge dalo apesi conseil ki azomona un nouveau départ. Papa quand on me sanga soutenir ça to mo très des fois ba monde ba bato ya ngala mutu mobola ba mobola nga to wapi menzamba ko bundisanga au batelanga Joseph azali na boloko mais bima comme premier ministre ozomona boloko asa kufa kala te papa yo kasi manga mazolo ba sepela nga jamais impossible ça dit quoi mais c'est Lokamba tout le monde a distraction 12 si et aujourd'hui il y a des démons sur Kokisami. 7 si attendent la fin sur Kokisami. Attendez de voir l'enlèvement de l'église de Kokisami. Ban Nanzambi va se préparer dans l'enlèvement de l'église. Ban on a un spectacle il y a pamba. Parce que Ecclésias c'est 12 verset 15 nous serons tous jugés dans le tribunal de Dieu et chacun portera son propre charge. Oyoki yango très bien oya lobi yango yo ko bika pona pasteur était to na Mike était ezali misana na bango ba kochandaka likolo mongo te nyoka ta longoli mposo akotika la nyoka ça dit quoi to persévérer na foi chrétienne ezala kati na biso bino botala bitika bozokota c'est fait des synagogues de Satan parce que ngai bangi sala ngai na ba pasteur mibale moko azoteya entreprise de l'église des Athènes en Mbongo. Pas besoin de ce bateau, balopango, ba voiture, ba biloko nyonso. Ah na troisième area. Voilà pasteur était bon. Soni. Ah oui. Okay. Église leki, entreprise leki, église na Mbongo ezate. Siko bino botinda ka basi na bino ba ibaka Mbongo na ndako ba ila bino ba pasteur. Parce que nga souffraka. Lokamba, nga na souffraka. Neloko ya Nzambe oyo. J'ai des instruments ici qui lobby groupe Salibou. C'est à peu près $500. Parce que tout le monde dans l'église n'a pas mis $10 à ça. Hein? Pas si on est au coin la ngaï le cam. Et au coin la ngaï. N'a pas dépouiller ma pauvreté. Et ça business n'a pas de batoté. Quand on n'a pas le cam, viens moi 50 ans. On a les moi 50, moi 20, na sangisi, na sani musala. Et on dit kanda na ngaï na on bête à bango. Si on a écouté la bango, on a bête à bango, balapa. Parce que trop c'est trop. Il y a un autre qui a été beau. Papa, papa, maman, na makokende na église te botika. Batika bango maman. Botika bango bakata. Bala la peine ma veille. Bala la veille peksa mite. Attends la. Bala la bango. Attends la veille, akola na ndako mais pasteur akoma pembe na ote. Pasteur akoma pembe na ote. Musika ko. Ozoma ko be veille ba tu ba pasteur non so ba tche. Wa vende ni pasteur wa pembe te. Non, on a veillé. Mais des gars ali. Ba mama. On a veillé. Mais papa botika pasteur ba kenete parce que balaxi bizale na bango. Alors, bon continuer la persévérance, la foi chrétienne. Miloko ya va soya aloba ki yango na Matthieu 24 verset 25. Je vous annonce davantage. Hein? Alors, tokende totala on nzambe ko ça. Mais pour nanga, l'église ya batona bobima. Hein? Parce que ça tombeau franchi. Bo sauver ba âme na bino. Oyebi Matthieu 16 verset 25 à 26. À quoi sert un nom de créer tout le monde? C'est personnel. On répète ça dans mon livre. Hein? Et puis pendant que ça, dans mon canal, dans Matthieu 23, verset 3, Boyo Kabam, Bosala Bazuluba, Bola Namakamona Bangote, Basalaka, mais Bazum Sakayamote. Ce que Kamati n'a qu'à dire Galates 5, verset 19 à 20. Les œuvres de la chair sont manifestées, impudicité, les écobistes,
les maquikistes, les njobistes, les mivistes, la magie, l'idolâtrie. Sodoministre. Sodoministre. Tant qu'ils commettent de telles choses, n'iront pas dans le royaume des cieux. Déjà, tout, bazali exclu dans le continental, on fait. Ouais, catholique à l'oba, très bien, Oyazana Matoi Akoyoka Ayoka. Donc merci na passage nayo, prophète Ngefa, to consommer beau message aujourd'hui. Donc Bolingi, vous en avez pour ça, il y a soutien, vous en avez pour ça, il y a prière, vous en avez pour ça, il y a comporter implice. Bah y a pas de bisotel ou kamba. Car il pas bateau, bolé la galisuni. Bolé la galisuni nini, bolé la galisuni nini. Bah y a pas de bisotel ou kamba te. Hein? C'est quoi bolé la ganini? Voilà, on s'adresser na bango, on peut s'appeler numéro ya contact. Papa Nadzoki. Nadzoki na kopesa moto mbote te quand les grands prêtres. Même numéro. On peut ça numéro na moni Yesu ne kuluse. Papa limbisa bango base ba yebite. Moto ayebi moi cité loko moko te. Hein? Mais à moi te lingbanda ngo batiaka ko ya ta ko ya te. Hein? Mais toujours ko sa lingbanda Yesu ndenge nini? Ba papa pasteur. Ba évangéliste, ba prophète. Oyo bozo sala. Nazo bisabino. Omoni Nzambe. Nzambe akosaka te. Nzambe abomi Moïse akotika moto te. Siko peut-être moto azali affermité. Okote ya ini. Baba na baso ya ndumbo batondo na bandali wa ndenge na ndenge bokote ya bango nini? Bokote ya bango nini? Hein? De échouer na mission na biso monsieur to ya to sa biso to répatance. Voilà. Et banana ba évêque. Nandenge bo échouer, il faut bolika na répatance biso. Répatance biso to na stade. Oui. Banda papa kelani bato nyonso bato to sa genou. To vanda wana to le maboko na Nzambe. Lokola balobi ete Joël chapitre 2 verset 17 soki Nzambe akokila biso ma. Voilà. Très bien. Numéro nanga soko ningo zwangai 00243 89 610 49 41. Je suis le défenseur du christianisme. Nakutika la wana. Numéro mosoko zwangai na 00243 81 857 26 78 et privé dangai 00243 99 99 42 937. Na yaki pa lo kamba pamba te loba ete lisobe ziki so moni puku ya zamba na kati ya ndako loba lisobe ziki église ziki yango na peto bengisa kiyo. Merci na ba conseil belé donc surtout na ba verset to lenda pe ming na côté tali verset to bimi na 250 Très bien. Tout est bien, qui finit bien. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec le prophète Ngefa. Babo message. Quant à moi, je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Je tiens à remercier merci pour la première dame de Lausanne, la maman d'Erit Anzi. Pamphile, ma solo tout ya voyage na maboko nae. Pamphile na PC Bambote. Et sans oublier na Alain Django, le roi de Chicago. Fifi Mbese na kati ya Canada, l'impératrice donc aux matières et pas il y a prophète Ngefa. On se retrouve prochainement si nous parlons le même langage avec les deux réalisateurs. Je tiens à saluer comme ça Berli Vengamete, le réalisateur plus intelligent, le monteur le plus intelligent et pourquoi pas notre caméraman Richard Ntessa. Donc, moto simba cadrage, avec cadré pendant image, en même temps étalonnage. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.